Très chers amis téléspectateurs, Balandianga Babino, Guy Laurent Lobela, autrement dit analyste spirituel. Batata ba maman tokutani na bino lisusu une fois de plus. Nanzela ya ba émission tokosala la kabino les analyses spirituelles. Les analyses spirituelles to sala yango na sentiment, to sala yango na plaisanterie, to sala yango po yo sepelate, to sala yango po Nzambe sepela. Nzambe soki asepeli o Nzambe abongisela ki yo na ngai nde tokozwa yango. Kasi soki Nzambe asepeli te oyo Nzambe abongiselaki yo na oyo Nzambe abongiselaki ngai tokozwa yango te. Voilà raison pour laquelle tomipesa na nzela ya ba émission des analyses spirituelles po ete tosepelisa Nzambe po ete oyo Nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Batata ba moment la fois passée tosalaki ba émission tolobelaki défilé ezali mabina te. Batu babengaki biso mingi pona ko critiquer biso, batu pe babengaki biso pona ko encourager biso. Yango tolobi émission oyo tozali kosala yango na sorte ya mateya. Tozali kosala yango te comme jugement. Tozali kosala yango te comme tokoki koloba na façon moko ya ko critiquer batu. Mais tozali kosala yango po ete yo na ngai esika tozali toteyama parce que yo na ngai toyebi ete maye tozali kosala na kati na lingomba ya Tata Simon Kimbangu. Oya malamu Tata Simon Kimbangu azali kosepela. Oya mabe ezali kopesa Tata Simon Kimbangu kianga nikanda. Yango biso tozali wana avec courage pe tozali wana na mayele oyo Nzambe azali kopesa biso po ete tolakisa bino mabe na malamu po ete toyeba kosala oyo Nzambe alingi po ete oyo Nzambe abongiselaki biso batata ba mama tokoka kozwa yango. Ndenge touti koloba tosalaki ba émission elekaki la fois passée tolobelaki défilé ezali mabina te. Batata ba mama soki totali na kati na lingomba partout surtout na ba réseaux sociaux tozali komona yango et batu bazali ko poster yango bazali ko sala pe ba commentaire na ba critique ya ndenge na ndenge pona biso ba kimbangiste mais biso tozali ko lobela yango te biso ba eto bianga mi ba kimbangiste c'est-à-dire mabina oyo koti na kati na lingomba yo na ngai tozali komona yango mais tozali ko lobela yango te biso tozwi opportunité pe courage ya kolobela yango otika biso tosala musala ndenge Papa Simon Kimbangu kiangani azali kopesa biso ba inspiration pona baye ba kritikaki to féliciter bino tout d'abord pona opportunité pe kozwa tana bino ya kotala ba image na biso po ete bomemela biso ba critique na bino ba critique wana ezala sur le plan positif ou négatif par rapport ya ndenge bosalelaki yango toyambi yango mais tokosenga na bino batata ba maman bolandaka biso na matoi ya bonzambe pe botalaka maye tosalaka na miso ya bonzambe pour bo comprendre nini oyo biso tozali na posa ya kolakisa bino na kati ya émission les analyses spirituelles pona baye bapesaki biso ba conseil par rapport pe ya ndenge tosalelaki musala baye bapesaki biso ba conseil baye pe ba encourageaki biso merci na ba encouragement na bino pe merci na ba conseil na bino et tozali ko continuer bitumba oyo tozali ko défendre ba valeur na ba principe ya lingomba ya Tata Simon Kimbangu parce que ezali likabo oyo ba papa batikela ki biso ezali likabo oyo Tata Simon Kimbangu apesa ki epai na biso avant to leka na sujet na biso ya mokumo lelo avant to annoncer bino sujet na biso ya mokumo lelo tolingaki to tuna ba question mibale to misatu oyo pona yo muto zwaki chance ya kolanda vidéo oyo tosalaki tolobelaki mabina ezali défilé te défilé pe ezali mabina te po yo muto zwaki chance ya kolanda biso profiter na ba question oyo tuna yango na kati na mutema na yo au fond du cœur pe mi pesa biyano au fond du cœur et zwa décision par rapport ya maye oyo biso tozali kosala batata ba maman ba papa ba yebisi biso mabina ezali interdit na kati na lingomba ezali maloba ya ba papa ezali maloba ya yote ezali pe maloba na ngai te mwana nyonso na kati na ndako ndenge tolobaka soki azali koyokela papa papa azalaka na esengo kasi mwana soki azali koyokela papa te esalaka papa esengo te batata ba mama tolingaki totuna motuna oyo défilé ezali mabina te mabina pe epekisami na lingomba soki otali na kati na lingomba bato misusu babinaka te yo na ngai tomituna mpona nini bato wana babinaka te ntango tozali kodefile défilé na biso ezali différent
bato misusu bazali kobina te, me yo ozali kobina mituna oyo mpona nini bato wana bazobina te ndenge nga nazali kobina. Soki osilisi kotuna motuna wana, je crois que okozwa eyano yo moko na kati na motema na yo. E mituna mpe lisusu na meme procédure, mpona nini ngai nazali kobina na kati na lingomba tandis que bapapa balobaki biso bakimbangiste tobinaka te. Mituna mibale wana batata bamama ekosunga yo mpona kozwa décision ya koyeba kokabola mabe na malamu, mpe kopona nzela ya kosala malamu, kopona mpe nzela ya kotika mabe. Pamba te biso nyonso posa na biso ezali tobikisama. Je crois que mituna na biso ekomi na mitema na bino, mpe ntango bokomituna bamituna wana bokozwa biyano na kati na mitema na bino, bobongisa bizaleli na bino. Toleki na sujet na biso ya mokomwa lelo batata bamama.